vous savez, bon, aucun homme n'est indispensable. Et il y a toujours des gens où peut-être copier nos colonnaïers. Mais la fierté du théâtre congolaise fait son écriture. Ok. Ces pièces éducatives, hein, ces films éducatifs, ces pièces éducatives, il y a une mémoire et battu. Ok. Il y a un souvenir. Mais à un moment, il y a une scène. Sur la briefing, rôle Nangai, Viviane, Yoko Salabo, Salabo, Salabo. Mais à un moment, il y a une place qui est dans la casse. Moi, savoir faire un peu de balancement. Rôle Olinga Mingi venant jouer. Olinga Mingi, rôle à maman. Rôle à qui maman? Maman, on appelle maman responsable. Ils ont la bureau, maman PDG, non joué. Ils ont l'armée, ils ont rôle dans jouer. Donc, on a rôle à maman, il y a le colo, on a la place, rôle soir, on a rôle ça la passe. Bozo ko silisa bango makasi, bozo ko silisa bango valeur pendant que Tozan a besoin na bango. Pendant que Tozan a besoin na bango. Cette dame au nom de Viviane, je l'ai jamais vue. Misika oyo alobiete nakotika la ko jouer na place XT ceux qui ba benginga. Non. Mais au moins biso to mona ba maman na biso lokola ba maman top ba lobango ba président Gesho ba pesa ba condition na bango. Na ko ajouter ba président Bobo pe ba pesa ba condition na bango kenga avant de jouer na place X il faut qu'on respecte principe oyo, il faut qu'on respecte nzela oyo avant na tambola nzela moko na bino nyonso wana eza par rapport à nini nyonso wana ezali par rapport ya comportement ya ba communicateur moko boye nzela moko boye batu mo boye ba embrassa ba pona pour faire les choses. Courage nini yo kozala nango papa nanga maman nanga. Aujourd'hui tu viens, on t'invite, tu tournes ndenge Viviane aye a tourner wana. Lobby azongi amona ba communicateur ya Bellevue Kondi. Babandi ko finga ye, babandi ko exposer vie privée na ye, babandi ko toucher na personnalité à famille na ye, ba simbi nyonso ye ba boaki yango na balabala. Courage nini lobby akoya na yango kaka po Bellevue a foutu bien. J'ai un message très important pour l'Italie, images de Bellevue qui sont utilisées dans l'arrière-plan, il y a la propagande, il y a la dépité. Bellevue est apolitique. Bellevue azali une actrice. Bellevue azali comédienne. Bellevue azali pour tous les Congolais. Vous prenez l'image de Bellevue, vous utilisez ça d'une manière abusive. Personne n'a consulté le bureau de Bellevue. Personne n'a contacté Bellevue, mais vous prenez vos images, visage, vos soit député, votre affiche, à côté, on a soit vidéo à Bellevue, ou bien elongi à Bellevue. En tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passera pas comme ça. Vous êtes de responsables, vous êtes, vous allez na ba directeur, il y a ba campagne, vous allez na batu o bazo ko accompagner bino pour na ba organisation, il y a ba campagne na bino et les kamalam. Mais vous devez aussi instruire à ces gens-là que l'image d'un artiste, l'image ya célèbre, l'image ya star, ba kolakango te sans pour autant avoir l'aval, l'accord. Il y a bureau, il y a star wana. Le bureau de Maman Bellevue est saisi. Il y a 4 et 5 personnes qu'on a déjà vu. Ba photo na bango eza collé na elongi ya Bellevue. Beaucoup de Bellevue na kati ya politique te. Elle est apolitique. Donc aujourd'hui, binonde bozo ko rendre les choses difficiles. Or makambo eza très facile. Binonde bozo ko rendre les choses compliquées. Or les choses ezali vraiment très facile. Eza compliqué te. C'est très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Aujourd'hui, ba maman nyonso bazawana na ba papa wana bazali ba indépendant. Bazali ba indépendant. Preuve bomonaka Gesho a que tourner et pas ya Hans. Hans a que tourner et pas ya Bobo. Bobo a que tourner et pas Sarah Masiala. Sarah Masiala a que tourner et pas ya Dinana la douce.
Ursule Péchanga a été tourné et pas Bellevue. Okomona Bellevue a été tourné par Rosine Mochopi. C'est ça. C'est ça. Bazali ba indépendant ba maman na ba papa oyo. Acteur na actrice ya mutu keno o azali il faut jouer kaka et pas nanga azalakate. Viviane qui est venue faire son travail. Viviane qui est venue pour accomplir exigence professionnelle là yé. A qu'on mérité d'insulte pourquoi? Moi quoi à lobby bien. Place nyonso ba ko benganga pour na tournage na ko kende na ko tourner. Elengi ya musala na biso ezalaka bazo benga yo ozo tourner, c'est tout. C'est tout. Arrêtons ya koluka ko comme ça batu ba privé. Que muto lokola a tourné na Bel Art Production a komi ka mutu ya Bel Art Production non. Muto lokola a tourné et pas ya Dinana la douce a komi mutu ya DD Télévision non. Muto lokola a tourné et pas Mama Top a komi kaka mutu ya Mama Top non. Yango tozo boma théâtre. Yango tozo limité misala ya ba papa o na ba mama o. Ils sont libres. Kwenyo so ba ko pesa ye invitation à Kende. Kwenyo so ba ko benga ye à Kende pour aller exercer son métier, son travail. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au Félina Vida, ce qu'on a banda qu'on a dit non, les accords ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et Amour et ce comme ils sont en porte. Biso ba eto na pays occidentaux, tu as déjà que les retourneux ça déjà ba liste au bana biso bazana mo besoin du loko bana mo besoin. Tu penses aussi na bana au bazana ba parenté. Religion pure et sans tache devant notre Dieu zaïa pour assister ba orphelin bana au bazani ba parents. Les aïna Jacques 1:27. Soki okosala yango nzambe akosepela pe okosepelisa motema na nzambe. Osa Congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Ena boyete okosenga na bandeko nyonso na monde entier o bayambi biso orphelinat Vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésité te tosepelisa bana biso ensemble na bino na kati orphelinat Vida jardin dedans esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre. Alors vision na biso ezali ko pousser bato mosusu ko pousser bato ba aider bato donc surtout beaucoup plus ba personnes démunies. Bana oya sala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na ba business mais na mawa oyo ya muke azozo na mawa o bino souci bozana ngo pour ko soutenir bana yangwana nde tozo faire fonctionner eloko oyo. Tomonani le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour hésiter te robenganga, to éviter yaka. On fait une vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. So, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Please, brethren, I come to you to ask for help. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year, kids love it because they're expecting presents from their moms, dads, aunties, uncle. You know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year, you know, all those things. But there's a child somewhere. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission de Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala par le travail. Il m'a encore appelé ce matin. Une façon, il y a ça, il a bino Moussala Nandenge Bolinga Kamingi, Bandeko Balandia, émission au Code de bonne conduite. Nous sommes samedi, aujourd'hui, le 9 décembre 2023, jour pour jour, qui est vers la fin de notre. Vers la fin de cette année, Bandeko Balandi, cette émission est banoleka chaque samedi awa
nde bokobanda kozwa ba résumé ya ambiance du tournage oyo nakendaka kosala na Bellevue télévision. En tout cas ici na koya tout droit vers Maman Bellevue pour na koye bisaye. Un grand merci infiniment pour la confiance, un grand merci pour na ndenge qu'elle a accepté de m'accorder espace oyo. Il y a ambiance, il y a tournage. En tout cas, c'est Nzambe a continué à combattre là. Et puis Bellard Production Mobimba. En tout cas, je suis allé là-bas le temps où Nazo Kinekuna. En tout cas, je suis vraiment dans la famille. Je suis vraiment dans la famille. Tout le monde, Bazali vraiment très bien avec moi. Batunion Bazali nanga bien, Yaminga pena nandenge et sengeli. L'ambiance est régnée na tournage wana. En tout cas, na vie réelle boye et pas ya ba comédien nanu na monango penate unité oyo eza entre le comédien nanu na moni yango penate libanda boye. Mais en tout cas je dirais na Nzambe a continuer ko batela ba maman na biso ba comédienne ba papa na biso ba comédien pour que leur travail na makamunio so bazo ko sala ekende li bosso. Voilà, tozali awa, je vais vous amener des choses ou peut-être jusque là vous n'avez pas encore compris. Makambo ezali ebele o toko solo na bino, makambo ezali ebele o nakoki ko expliquer bino par rapport ya ndenge nazo ko tambola vraiment avec Maman Bellevue, avec tous les acteurs. Et puis nakobetela bino arrivé il y a ndeko na biso, il y a moi aussi Viviane. On a moni moi 2, 3, 4 émissions et Salemi, je m'aimerais pas recadrer mais rectifier certaines choses. Ezapé na maman na biso de la paix azalaka mais na moni batu belé baba sengi ba demande pour na oetali maman de la paix to luka moyen na sala na maman de la paix émission. Nzambe asa la grâce, je veux na copier sa maman invitation pour na émission. Ce qui a causé la temps, elle viendra répondre na invitation nanga. Mais sinon famille Libota Nyons, je vous salue et je vous informe que notre série éducation deuxième saison, tout ça déjà na 7e épisode, Lelo sauf imprévu, tout ça 8e épisode. Bellevue est en train de continuer de travailler. Bellard Production est une machine de production comme je le disais. To continuer comme ça la confiance, to continuer comme s'abonner na Bellevue télévision, to continuer comme la ba œuvre ya Bellevue, to continuer ko participer na makambo yo ba mama o bazo ko sala. En tout cas et ko sala très bénéfique même ata na lobby na bango, même ata na ba famille na bino, parce que éducation deuxième saison en tout cas jusque là nde to komi na 7e épisode, 7e na natalité mais 6e, 5e, 4e, 3e, 2e na premier épisode au Nathalie na zu ebele pour ma famille, na zu ebele pour l'entourage nanga, na zu ebele même pour la conduite nanga, na zu ebele même na futur nanga lorsque je serai marié avec ma femme, avec mon couple, avec mon foyer. Ndenge nini onga funa zala avec foyer nanga. Voilà mesdames et messieurs, na koti kabisoto landana nous extrait il y a série nabino éducation deuxième saison et puis tokozonga justement pour continuer na émission nabiso. Mais je veux juste profiter na instant de dur. Un grand merci encore une fois à Maman Bijou Ketani, c'est wana concert nanga principal, c'est-à-dire elle mon cause son amoni appel à maman ou bien audio naie, surtout son sala qui émission son amoni appel à maman ou bien audio à maman. Je prends une minute de silence. En tout cas, orientation nabino, conseil nabino, maman, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Vous êtes une bénédiction pour moi. Oyo na télé na Coca-Cola bate, mais je sais qu'un jour non loba. Je sais qu'un jour na poser ba acte. Je sais qu'un jour na sala makamo donc sengeli avec Dieu. Un grand merci à vous aussi, Papa Jean-Pascal Leka, boss. Nzambe a continué ko battre la bino depuis Liégeoana. Un grand merci à Papa Noé Mavakala Nzinga, wana big boss mon papa. Que le bon Dieu vous bénisse papa. Maman Zozo, hein, yozaka la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Batu nyonso, so no sala ba émission na bango, so na komika place batu nanga mais Papa Noé Mavakala Nzinga na Maman Zozo au dédicacé bango te na Maman Bijou Ketani na Maman Deborah Lubanda kilomètre Kankari. En tout cas, ce sont de noms comment vraiment nalobanine. Et kolanga na makamulanga nyonso na salaka parce que baza vraiment trop cher pour moi.
Je vous salue, maman Nanga. Un grand merci aussi à Katez. Katez, je te fais de big dédicaces. Aurélie Mafuka, Aurélie. Maman Émilie Setimaïnga. Nakanisi Sport Ekoleka Awa. Tosunga, les orphelins, les orphelines. Au Bazali, na orphelinat, la vie d'Ao. Au Ezwami Bongo, na commune, il y a Kisenso Awa. Donc, juste quand na Kisenso Awa. Orphelinat on est zawana beaucoup zoapé temps ya kolanda spot au baché en tout cas ba numéro ba téléphone ezana pour que bano ba fêter bien balia bien ba mela bien na ba fin ya mbula boye bazali na besoin ya lisungi na bino et kozala quelque chose de bien. Un grand merci aussi à Bertin Konde Mbongwa propre silence et les kinyonso Bertin Konde na habité l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada. Un grand merci aussi na bino nyonso bokozwa libako ya kolanda émission oyo nzambe azala na bino. Prenons d'abord l'extrait de notre série le temps notre série et le temps de la fin côté langa éducation deuxième saison et puis on se retrouve tout justement après auto lukamoya to solo na bino pour na mokolo mwa lelo. Merci beaucoup. le roi Kalachnikov. Ah, c'est quand même bimanda ko. On le coûtait. Na biso on s'en est loté. On va tika va. Kosse marate. OK. Ba si ba. Ça doit me faire respecter ma beto ma casse na gesho ngam na otinda beto. Oko bimana bibana. Poli. La Sonia. Yo to si la Sonia. Ah je so tuli. Et comme ça va tu es gris. Bima. Ça moni mo ça na mon balité. Ouais, mon balité. Non, ma mon balité. Et grini. Non, pour la mbali. Non, pour la mbali. Pardon? Obinini? Opuza pole. Non, tout non. Obinini. Opuza pole. Obinini poza nini? Wana nini? Oyibi mbango marti yo kesu mara bilamba. Na ide o mari kuta tonganda ku okuna. Na sima o dema. Mari yo kason to ta ko mari. Ta ko mari. Oyiba ta mo. O mari obene. O koma noze pona ye. O koma noze pona mari. Moi si moko na biso yo seli maquillage te. Yo sa maquillage. Na ka maquillage. Et ça bien. Moi si mon na kachakini tadante. Aliambonga mobali andakwe. So ça bien boy. Pour la partie que point. Yo Théo va papa o. Ami le cola. Il a papa ma. Bando. Maquillage Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bandou Balandi à Top India Télévision, supporté
que nazo sala analyse oyo ngai moko parce que c'est ngai moko ne nazo kenda wana sur place. Après ici j'ai une émission avec Ndeko Yams, j'ai une émission avec Ndeko Mondirba na pesi ba bon séjour na demer na mboka ba paya kuna na France. Na PCP Tata Poefape Kato Mbote, na PCP Lisusu président bébé, na maman Nathalie Nana Mosibu Mbote, la grande dame, maman Nathalie Nana Mosibu. Comprenez que ici, je vais vous parler de ce qui se passe en coulisses lors il y a un tournage avec Bellard Productions. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un travail facile comme vous voyez. Air total à Kango, tozo ko seka, tozo ko sepela. Ezo ko longola biso ba stress. Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail trop difficile. Nous avons commencé le tournage le mercredi pour finir avec le film le vendredi. Chaque jour, il faut sortir le matin, rentrer que le soir. Chaque jour, il faut travailler. Il y a une place où Maman Nanga de la paix à Lobaki. Mosala o ya théâtre to mesana na yango et comment lokola mwasi oyo akinaka maternité hernianso. Balobaka ke moi kobota ezaka pasi, kobota eza difficile. Mais aucune femme oyo a lobaka non na kobota nanga te po kobota do eza pasi ke maternité te. Comme moi si on doit le bâtir que kobota deux akapas na moi na liboso moi na mi balé à quel sous kaka maternité kobota deux apas en tout cas passe moment où on les passe au moins sous à qui pour la 3e mois na 4e mois na mi sous pour na 10e mois na c'est pareil avec le tournage et ça qui est relativement na ba question on a bané que tout na ba maman na biso qu'est-ce que maman de la paix alien qui donne à la place on a alien qui a le ba été ata lelo na yé ndenge naza fatigué boy lobi nakoya lisusu ko sala lobi nakoya lisusu pona na sala nini comment dirais-je pona tourner lisusu parce que c'est mon travail et kotanga déjà na système mais en tout cas c'est un travail où je demanderai na batue belé tous les Congolais pour apporter soutien na bino na musala ba maman oh c'est pas un travail facile mais avant na koma wana j'ai un message très important pour na Italie. Images de Bellevue qui sont utilisées dans l'arrière-plan, il y a la propagande, il y a la député. Bellevue est apolitique. Bellevue azali une actrice. Bellevue azali comédienne. Bellevue azali pour tous les Congolais. Vous prenez l'image de Bellevue, vous utilisez ça d'une manière abusive. Personne n'a consulté le bureau de Bellevue. Personne n'a contacté Bellevue, mais vous prenez vos images, visage, vos soit député, votre affiche, à côté, on a votre soit vidéo à Bellevue, ou bien Elongi à Bellevue. En tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passera pas comme ça. Vous êtes de responsables, vous êtes, vous allez na ba directeur, il y a ba campagne, vous allez na ba tout haut, bazo ko accompagner bino. Pour l'organisation, il y a la campagne Nabino et les Kamalam. Mais vous devez aussi instruire à ces gens-là que l'image d'un artiste, l'image célèbre, l'image star, sans pour autant avoir l'aval, l'accord. Il y a bureau, il y a star wana. Le bureau de Maman Bellevue est saisi. Il y a 4-5 personnes qu'on a déjà vu. Photo na bango eza collé na elongi ya Bellevue. Beaucoup de Bellevue na kati ya politique te. Elle est apolitique. Aza frère na bino, aza leki na bino, yaya na bino, ndeko na bino, bokoki ko sala o bokoki ko sala mais il faut bo benga ye, il faut bo solana ye Bellevue azo sala campagne ata ya mutu moko te. Parce que Bellevue s'il faut do sala la campagne, il faut sala la campagne ya ba Congolais nyonso parce que c'est une Congolaise. Il faut asa la campagne ya candidat nyonso. Alors ceux qui ont lobby asa la campagne ya candidat nyonso a kozanga ba numéro, a kozanga ba place. Bino baye obozui image à Bellevue sans autorisation, il est temps de retirer l'image de Bellevue. Il est temps aussi de contacter le bureau de Bellevue avant qu'elle soit trop tard, avant qu'elle soit trop et comme pure parce que ce n'est pas bien.
pour le respect à Moussala Naye, pour le respect aussi à Bino, je ne pense pas que vous aussi, vous allez accepter qu'on puisse prendre votre image, utiliser en haut, sans pour autant pousser na pembe na Bino et que vous allez quelque chose de bien. Alors, Belle Vie est pour rien. Na ba campagne Oyo par rapport à Batbazo coller image na ezala qui entre parenthèses na kanisi batu ya bonne foi batu ya mayele bako comprendre bako sala ngo problème té parce que c'est entre nous sommes des Congolais, on avance seulement avec ce que j'avais déjà commencé. Mesdames et messieurs, je parlais le tournage ezali facilité. Le tournage ezali facilité. On va se retrouver sur un tableau. Il y a Bellevue, jusque-là, ce que j'ai constaté. Bellevue écrit, Bellevue réalise, Bellevue à Kochaka, Bellevue donne même l'emplacement des acteurs. Donc, Hermokoza, directeur photo, Hermoko, donc, elle est à Azalina Kati Yamakambounio Sowana. Je vis comment est-ce que cette dame a se transformé pendant le moment ya Moussala. Et je vis l'engagement de cette dame vis-à-vis Yabandeko Naye. Et je dirais un grand merci Naba papa Oyo, Naba maman Oyo, O Bazoko Yako tourner et pas Yandeko Nabango Bellevue parce que c'est leur travail. Parce que Ezali Moussala Nabango, parce que Ezali Créneau Nabango, parce que Ezali O Bisoto Yebeli Bango Nabango, parce qu'ils sont obligés. Yakosala po ezali kaka Moussala Nabango. Et je vais signaler que tous les acteurs que vous voyez, ce sont des acteurs et actrices indépendants. Bazali, acteurs, ni à Maman Bellevue, ni à Maman Top, ni à Maman Moseka, ni à Nani, ni à Nan. Ils sont indépendants. Tourna kaba place nyonso o babenga kabango. Et ceux qui paient Maman Bellevue à Bengi Bango, bakoya bako tourner. Ceux qui paient maman X à Bengi Bango, bako kende pe bako tourner. Ceux qui paient papa Y à Bengi Bango, bako kende bako tourner. Ceux qui paient maman Dinana la douce à Bengi, ceux qui maman Ursule Péchang à Bengi, bako kende bako tourner. Alors, j'ai constaté la difficulté pe ezebele lors ya ba tournage à ba maman nabiso bazoko sala parce que je vais vous laisser le temps ya kolana ba intervention na bango makambo balobaki pendant le 4-3 jours de tournage on a participé pour na luka moyen na zongi sabino lisous peut-être ezana makambu o bobo sanaki peut-être ezana likambu o bino boyoka ki ango bien te peut-être ezape na makambu sous o bino il fallait vous comprendre mais vous comprenez qui ici tozonga moi lokolo tozonga sango moi sima pour na permettre bino vous comprendre. Nous avons connu aussi des difficultés bien que ba tournage ezoleka na kitoko nyonso na ambiance nyonso na makamu nyonso ya bien obino bolingaka mais il y a aussi des difficultés. Bah difficulté mosusu en tout cas ici je suis limité de vous expliquer quel genre de difficulté oyo lors ya ba tournage ba maman na biso oyo ba papa na biso et voir même Bellevue qui est la productrice Nabella Production mais peut-être donc avec le temps je vais essayer de vous expliquer mais j'ai compris beaucoup de choses. Le tournage n'est pas facile. Ba maman oyo to pesa bango respect to considérer ba comédien oyo bazotika bandako basi mibali mi makamusus ba se lancer ba pesi vie na bango ka juste pour na ko servir nzambe et puis pour na ko pesa bino makambu ya malamu ce n'est pas facile. Des fois moi à la maison na monaka batumo boye mona afandi azo ko finga au lieu à critiquer parce que critique c'est tout à fait normal parce que c'est un travail, c'est quelque chose oyo moni et c'est pélicioté et comme un niveau au teyo lingelaka. En tout cas, tu es libre de critiquer, tu es libre aussi il y a quoi apporter critique na yo na ndenge nyonso mel insulter zali et loko ya mabe. Na ba tournage ne pena na ke ko comprendre ndenge nini balamba ka susu biloko oyo. Le rôle nini Bellevue Azamungwa a joué à Nakati ya biloko. Et je vous confirme que cette maman joue un rôle et belé nakati ya Moussala o basalaka et yécoute mutazaka racine principale Yamakambo tout que vous voyez. Mais ici je me remercier
papa na ba mama nyonso o bazoko participer na confiance o bozoko pesanga na nde bozoko yambanga ba comédienne en tout cas ça me va droit au cœur. Nazoti ke la bino intervention ya maman maman na biso oyo na linga mingi mama Milo boyoka mama Milo alobaki nini na oti ke la bino pe intervention ya ndeko nanga Viviane na oti ke la bino pe intervention ya ndeko nanga en tout cas no kata moi biloko mikie na oti ke la bino intervention ya ndeko nanga Maria na oti ke la bino intervention ya ndeko nanga Daily na otiki la bino donc na kokata moi biloko ya mikie et puis na olaksa bino moi ba biloko misusu o ezali na kati ya vidéo oyo nazokolanda o bino bozokolanda o nga nazokosala la bino mais ici je vais signaler quelque chose tozozwana no intervention ya maman na biso de la paix et puis tokozwa intervention ya maman maman Viviane. Ensuite, il y a maman Missous Nandenge et Sengeli. Suivons d'abord l'intervention de maman et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Kasi message on est ici la guitare. Naye kato si saka message on a. Aussi ça qui a ngote. Mais il y a qui zala inachevé. Bat balinga iba sepelate mama étoile. Lokwe c'est le banza menasisa. Na bande koloba ozala boye ozala pona mutu boye za problème ti est-ce que Yesu pesa na esika Yesu ana esika la bavi na biso nyonso tu Yesu atana esika na ene sabaka batu to yeba penza mbaza te ba pe Yesu akoya à part pe Yesu to yeba keliwa pesa donc il faut ko bonga maka chaque jour poto yeba kate atanga pe na yebite okipe ko bima lo bi nazo koma nazo zonga mais obimi ozongi te obibi peto za na ndako fingi po lo bi ke ngali naza boye na ndako mais osilisi boye olali olamuki te problème nde ezali bokonzi alola bande konanga ya solo bokonzi alola ezali alors pona kokota yango il faut to yokola kobanga nzambe. Alors ce que tu as donné na kobanga nzambe oyo salaka est-ce que ça si nzamba sepelaka na yo to yo va no kapo sepelisaka muntu mais nzambo sepelisaka yete to sala effort to sepelisaka bato mais to sala effort makasi to sepelisaka pe mokeli oyo apesaka yo pema to sepelisa yo tadi na yebite na linga saba émission te mais na mitunaka pourquoi diable a emporté bato boye. Pourquoi diable a mis batuna distraction makasi boy? Ozo suwa tan ya kozwa muntu lokola yo, muntu o akelele ngami na elilingi na yo. Ofingi. Na yeba kate est-ce que conscience e bisaka bino eloko te. Conscience. Naza esikate. Na lobby kaka pona bato o baza ya nzambe, o ba yebi nzambe. Po biso so mona dimanche na kenda ki église. Ba mercredi ba vendredi na kenda kilta komba la yo bunda kawana yo pe foza na no bien po obunda soko za bien te obunda te merci donc bref to linga na bolingo ya solo to sepelisaka ba muntu oyo yo oza fan na ye mais to lukaka mingi pe to sepelisaka nzambe oya ko sepela nango asimba ngo pe a changer ezali oya ko sepela nango te en tout cas ngana lobby parce que to boy to lo ba lobby okuna que le peuple est péri par manque de connaissances la ngina yebisa o Yesu aza Yesu alobi to lingana Yesu apekisi biso ko finga Yesu apekisi biso ko inana Yesu apekisi biso division to sala tout to sangana po to tombola musalo yo ekende liboso donc biso bino bwana posa na biso pe to na posa na bino. Donc, bino botia biso na mabondeli, biso pe totia bino na mabondeli, avec un cœur sincère. Nzamba pambola bino. Ernesto de Moussala, avant de commencer, il faut se concentrer dans le monde en colo. La routine en na tamboli na ye, lebi kanzi ndenge salaka, moi tout na benda na simba na zongana, comme na lia travail, esprit fait zonga. Ici comme quoi après 8 ans que Solana Nzambe
Comme attends sur la fin du moment 4 nangai, ton fou nous autres méditation au téléphone. OK. Ton fou na bon de la peine, c'est que tu me sers ma boca en jambe et après, sur une salle où ils a l'essentiel pour moi. Parce que tu as sa photo animé l'esprit encore. Très bien. Ambiance nini maman de la paix aux Alakana Angolo lorsque tu te retrouves sur la scène avec tes amis, ba collègues nayo salana bango mosalo. Ambiance aux Alakana Angolo vraiment il y a un tolo ba petit moteur bi ah ça m'a passé sur musamo kitoko eh ato uti na stress na ndako ato uti na stress na famille. Parce que tu as battu un problème de sang raté. Mais tant que tu as un lié à tournage, à mettre c'est idéal. Au sentir dans le bossani, Makambo viva qui tout et tout, à mettre c'est très kitoko. Voilà. Voilà. Maman de la paix, bozali ba maman bosali mingi na mosala théâtre pe bozo continuer ko sala trop. Lorsque vous regardez l'émergence, l'évolution, il y a Bellevue Télévision en tant qu'une mère et Bayepe Bozali na expérience belé na mosala oyo. O koki kolobani pe na batu oyo bazoko tala bino wana. Premièrement, na pambola na Nzambe. OK. Parce que beaucoup bota ma 10 12 Nzamba pambola ba nous sommes mon côté. Ah oui. À élever batu nous sommes mon côté. Très bien. À chacun son tour. Dans on a la Nzambe et à tomboli Bellevue na musalo yo. Ngana ibisa ka Nzambe merci. Parce que ce qui m'a qu'on a bino à tomboami, ça peut bénéfique pour les bino nyos. En tout cas, Nzamba zoka lokuma tout moment par rapport à Mayele sagesse Nzamba pesa yo sa musala. C'est son temps. Nzambe va discuter en Haïti. Très bien, ah oui. Batuna Nzambe te po ani yenga ite. Nzamba za mettre ya temps et à circonstance. Oui. Soit si on a 12 heures, donc on doit lobby à 14 heures. Ah oui. De 12 heures à 14 heures, tu as presque une journée mobile à la 4 pour comme tourner. Donc tu pas ensemble. Très bien. C'est parce que c'est son temps. Voilà. Maman de la paix, Ozalaka à l'aise na scène na acteur ni. Ah, artiste OK. Très bien. Première des choses. On a formé à part nous na pas mettre paille. Dans une formation mingi pas il y a Roger V Kamungeri. Très bien. Abana ko esa biso butu moyi acteur nyonso il faut ko sala polyvalent. Bako tshelo mwana moko auti ndako lelo ayeli musala te. Yo muto l'accent ça sur scène. Très bien. Et ça on a pas jouer na été non. Tant beaucoup na scène faut ba escroquer me balle. Ah oui. Et jamais ko banga la za l'est na za muto. C'est une capacité. Ah oui, ah oui. Il faut que l'accès à la capacité soit le sang, nous soit dans la partie privée. Très bien. Dans ça l'effort, nous avons ça en Chine pour tout ça. Très bien. Maman de la paix, et là on y pena au CP là, on a ngote ero dans la scène. Ce qui pena ba télé action, on va nous jouer hermo pena moni au CP li na ngote. Bon. Et là, on a ces périodes où on a ces mélanges sur la action. On a atteint la tour dans la caméra catapille. Et là, on tombe. On a atteint action bien comme na liga tega kwani kana tour na pile sila. On change ka pile na tour na et là on a tombé la raille. Voilà. Mais à part ça technique yana ba caprice na. D'accord. Maman de la paix tozongisi maman na générosité na ye azongisi quand même ambiance ya tournage. Après si le sous encore une fois ba maman ba papa ba ndeko na ye ba s'exprimer dédicace ceux qui ezali et loko ya koloba ceux qui ezali parce que bino pour nos bino des fois c'est trop difficile par rapport ya ba réalité belé o ezo ko entourer bino au moins a en ambiance ya tournage justement toko solo la toko loba makambo etali tournage pour l'ambiance il y a tournage ezala au Zénith mais ezo permettre pe bo dédicacer 2 3 4 personnes au bozala na bango ayo lukinga makambo na dédicace te sopa ata wala 40 eza tellement munene oyebe toko bima pe toko moko toko miti fikini pour la dédicace yo la ndaka la caméra ngalo taka zo dédier kaka ti
Vraiment, nazopambola na Nzambe. On a pesi biso opportunité ya Yesu mosala, pesi biso makasi. Nazoyeba Nzambe merci. Pour asimba que je suis motema ya belle. Bible lobby et l'autre mon côté ya kaso Nzambe ordonné. Ah oui. C'est le lot belle vie à kanisa kinga na casting. Ils a kanzambe mutasimba. Très bien, ah oui. Parce que tout comment va filmer. Tout ça va casting poser belé. Là qu'on a eu des noms bango. En tout cas tout ça pas moi. Monsieur mon nom a pensé na. Premièrement, merci. Et deuxièmement, merci à Bellevue Candy. Pour la personne qui n'a pas vu nom. Moi, je suis le maman de la paix. Il a tout partagé. Et moi, je suis ça vraiment à mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est mon mari. Très bien. Mon premier conseiller, mon ami personnel. Azami na koleka ba minus on attend na bango ato ba na bango là-bas. C'est mon mari qui est mon premier ami. Le pasteur Mathieu Sifuka Ndono Mingo. Bambote Bele et Mbote Naba Nangai. Stéphie Kuna, Mwanangali Bosso. Monsieur le producteur lumineux de l'écriture, Kevin Sidney, mon boss. Nakana mwa mobali moko wana ye Whitney Mwanini et Siblume Mwanini. Mbote mingi na libota nanga la famille Adogo et ma maman Marie-Madeleine Mofe Koyolo. Lobi a fêté 17 ans cette année. Waouh. Bambola ki nzambe vraiment na oa mokia pesa biso. Bato linga la mama biso. To yoka bato te parce que le lait koma ba mama koli. Douleur, oui, bandoki. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Même à Zandoki. Daliena Mukeli. Oya Kela, Yo Kela, ya Imde na Okatali Kamnaye. Na profiter ko pesa conseil parce que ma kamoro to vivre un entourage. To yebi motema mutu. Eza na kati. Spiritualité mutu ko yeba mote so nzamba la xioti. Ah oui. Mais to tika. Même la sorcellerie na bango yozo maboko makolo mabolo mono plutôt yebisa nzambo moni paro pesinga tala misala zana yo moko lokolo eksenga na nzela na ye aza amna yo sila na ye. Très bien. Tika kofinga bango tika koyina bango wana même bana na église même intercession na kambailo bana isa surtout na papa na maman ba to sakana bango. J'aime beaucoup ma maman Marie-Madeleine Mofe Kolo Bisou Sikozali et Mbote na Nadina Langa Moseka, maman sociale, ma grande sœur propre, Diadogo notre cadet, monsieur Bambote les familles sont la Suisse, c'est ma deuxième famille. En tout cas, Nzamba Pesanga Bamwatsa Bamunanzia Nanga, Basali la Tsubola Mobende Nzamba Simba Kabango, maman Brigitte Tolambo, Mbote Mingi Maya Chéri, maman Domitille Makenza. Ma papa dit Londolé, ma Domitille Makenza, Moseka Mbouza, Bambote Bele, Zozo Kobo, Nabosana Otozali, Ange Maïcha, mon ami, ma chérie, ma sœur, je l'aime beaucoup. Maman Lista beaucoup, Kati Boko, Ange Kumba Moni, ma papa Tipe Swele. Donc, Batoubaza tellement ébélé. On a Pessimbote, on a Pessimbote. Tous a toujours en famille. À la continuelle et on profite parce que tout le monde est en décembre. Nous avons commis ça. Très bien. Ah oui. Bonne année, joyeux Noël. Là-bas, nous avons béni. Nous avons été dernièrement tout l'embatté. Il y a 2 jours ici là. Il a ah oui. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Très bien. Vilaka et Koyata Nsoto. Tout l'embatté. Étoile. Étoile, mais quand on a moins d'amour respect. Mais quand on a moins d'amour respect. On a ni on a dit qu'on c'est quoi ça? Tété, continue à water Yasuka. Et si longtemps que tu es vivant. On a qui c'est inspiration divine. On s'est boloté. Et toi là,
Bon, c'est l'ambiance. Mais c'est ça qu'on appelle l'ambiance de tournage, voilà. Bon, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Tous les matés. Très bien. Tous les matés. Mon pèse bilaka, nano akosate. Nano akosate, akosaute. Ah oui. Donc tu fais amour. Et on va bien qui la tanzoto. Bonne année et joyeux Noël. J'espère que la soukina wana. Merci. La concentration, la briefing. Voilà, merci beaucoup, Maman de la paix. Merci. Viva, c'est maquillé. Viva. Abarikan. Iko bien. Hein? Olubikaka osepelika oloba Swahili. Eza langue nationale. Yamana de. Kolingango mwa mingi. Na lobanga na tiluba na lobaka. Kongo muke. Ya langue nationale. Ba makio kitoko boyo na da makio boyo. Ah maquillage na biso yo wana vandi kuna. Bonnet. Ah bonnet. Ah maquillage peu moins bien. Moi bien toi maquillé bien. T'es à maquillage moi bien ça on vit bien et matisiette et puis c'est sous moi les mais mutu so linga bomba matisiette. Ah. Mo mutazo pe ma vraiment zo luku muté. Luku ngo ezani ba no maquillé bien tanga zalaka non. Ko kumisa mutu ko sepena mutu ndenga zana opivambo. Très bien. Webi esengo ko pesa mutu pe esengo esala bien de to vivre boy. Soko tozalaka na esengo mingi koumela. Ah oui. La photo zara toujours na esengo yango déjà to vivre bien. Très bien. So mutu na esengo te a vivre bien te. C'est un peu ça. Voilà. Est-ce qu'on a eu impression par rapport à l'ambiance de tournage? Je suis venu, na couture, na ambiance de tournage, awa, na lié à tournage. Tes impressions sont anonymes. Bon, déjà. C'est même Fanangaï. Je joué là, et là. Bonjour, président Guichot. On a un sentiment par rapport à Bandeko, bah bien rappeler la vie. De la paix, bien gagner quoi, tourner la belle vie TV. Na Rosalani, c'est un rare. Sentiment rare pour l'équipe sous la bella. Voilà. Ici, on donne le temps, on donne vraiment le temps à acteur ou actrice à s'exprimer par rapport à l'ambiance et à tournage. Si vous avez des dédicaces, si vous s'occupez aux alliés, au faux solo la nabango, face à face na caméra, tu es libre. En tout cas, ça là, oignon so olingi, sauf respecter le principe, il y a bateau et olinga kamingi. Dédicace. Ah, Batoboka bazate nande. Ok. Viviane, meilleur moment na yo na tournage ezalagani. Meilleur moment na yo na tournage ezalani. Meilleur moment na ngai za sona na scène. Sur la briefing un rôle na ngai. Viviane yo kosala bo. Meilleur moment na ngai yango na place pena na bimisaka makasi nyoso. Moi savoir faire ya mkio balakisa ngai. Rôle olinga mingi venant jouer ezala. Olinga mingi rôle à maman. Rôle à qui maman? Maman ngapena maman responsable. Ezala na bureau maman PDG na jouer. Ezala na armée, apesi ngai rôle mo bamutamune na jouer. Donc ngalinga pena ba rôle ba maman ya likolo wana pena place ba rôle soir ka wana ba rôle sala passe. Ko batu ba ibate na bana ndeni ngalinga ba rôle. Très bien. Est-ce que on s'attendait qu'il lelo vous appelle pour tourner? Na été nazaki surprise. Balobani surprise. Surprise. Nyonso eleki, elekaka. Te elekaka. Nazaki surprise. Nyonso mbana sangisi. Donc mon message na appel maman message ekota na appel maman ko sala nga bien na kumisa nzambe. Mon musala na biso to salaka ebungaka babengaka yo tournaka. Ah oui. Babengaka yo o tournaka. Il a aussi sauté dans le tournage. Bandeko ba penser na yo. Et ça la bien. C'est le moment na zela qui a monté. Ba moko bou. Na mo ba benga ya tourner non. Na vraiment na sentiment makasi na komisi nzambe pe na pesi merci. Na belle vie, na pesi merci na ba continuer ça na bella.
Retrouver ambiance à tournage en Andeni jusque-là. Jusque-là, voilà. Télécharger dédicace Tozoya. Non, depuis nous tournons, on a aussi des pour Annie, on a le balcon à tes potes. Vous avez Nzala? Ah oui. D'accord. Motivation nous est la ranine vraiment dans le tournage. Motivation eza musana ngai eza job métier nanga oyelesa ngai oyo comme ça bana ngai payer moyen to zoya te comme ça bana ngai na cheka liboko ça bana ngai bazala ngai mo pe na za mutu musana ngai yango motivation ngai ezala so ina yé na sa musana ngo kitoko moto azo pesa ngai caché nanga ayo ka souci te pas sepela la péninsule. Tous ans presque la fin de l'année, un message pour tous les comédiens, surtout message à unité, c'est que nous cherchons tous que ce travail est à former mon sous, vitesse mon sous, à lire mon sous. Le coup là-bas, maman et théâtre. Un message nous on peut ça la bande ko ba encourager biso durant toute l'année, ba fan na biso. Au batika biso to kotala mi colonio c'est parce que les appétents na bango bazo appétents na bango bazeta la YouTube pour na biso biso pe ba vie ezokota biso pe tozo ba 10 francs bazo encourager bazo féliciter bazo pesa ba remarque en tout cas bazaki vraiment au fond au moulin na souhaiter bango nyonso ba meilleur vœu na lobby que ceux qui bango bazate biso moyen tozala ezate parce que grâce na bango nde yango biso tozali. Deuxièmement, na ko senga na artiste senior surtout na représenter pe ba meilleur vœu na artiste senior sur partout place bazali moto nyo surtout lia kana musala oyo o mutoki nae etangaka po na musala oyo aza mwa lifuta en tout cas na souhaité bango nyonso ba meilleur vœu na sengi 2024 et le 2023 to liki makambo yaki ebele na ne oyo 2024 ezaki na 2023 oyo ezaki mwa tika benda kanga esimba eza famille singa famille ebenda na ekata na rate toza bana tozo sa musala moko kanda tezuate tokoti 2024 nzambe sosungi biso tomoni yango en tout cas tolingana tosalisana ata mabe ezali te bandenge ya kobongisa po bango mo bafrançais baloba le linge sale c'est là en famille. Voilà. Bah dédicace n'est pas banani parce que en tout cas avec na boa libre ba dédicace na kande na chokoloba la bafani na ngai na bato balingaka ngai na koloba Karine Kaya, femme d'affaires, merci. Anne le Kimalam Bissombale, Mamouchi Dada, Anne le Kimalam, maman Nela Eonga, vraiment ma meilleure vœu, maman merci. Nane Oyo Sali Amingi, maman Lili, Batuka, moi ça bata papa Prosper Batuka, en tout cas maman Kuna Sepeli, Anne Openza au soutenir. Pour le président Guy Waye Mawanya, Babi Guy Aimé Waye Mawanya, président na madame Naye, en tout cas merci Anne Oyeleki Malamu, Nadine Nkweso, Chantal Moutseki, Bangonyo surtout, famille Nanga Mobiba, Pati Loleka, Mina Loleka, Lili Loleka, Blanchard Loleka, Jean Kele, JP Ilumbe, wana penda famille na ngai bango nyonso tout libumu na mama na ngai bana tekela na mama na ngai ba soutenir ngai pe na musala oyo o musala oyo na ba stress na ngoso libote ezate c'est ba sundoli yo pasi les amis de Bibo c'est-à-dire les amis de Bijou Bofasa pe yemoko la présidente Bijou Bofasa Bokuli
Gilles Lukombo, notre président Am Sinzaïla, les cordons le plus potentiel. Am Sinzaïla, babika les amis de Bibo, yangonde bomoko, bolingo, yangonde simbilemba mobimba ou akoboya asa mukili na ye. En tout cas, bana EPM, mutualité na biso ya bana EPN, asbel bana EPN, c'est-à-dire bano totanga na école primaire, banda première primaire, 6e primaire. En tout cas, na pesi bango mbote partout, place bazali na bamboka nyonso, place bazali na pesi bango bambote. Na koza la ingratité soki na koza la ingratité soki na présenter bave na ngai na souhaiter kutu bave na ngai pa pasteur na ngai te chouchou kwale edjonga. Ça c'est mon père spirituel o alemba rangate o atika rangate o azara toujours na kombolanga na mnoko yebisaka nzambe ni pour na ngai. En tout cas papa na maman na biso mama Rachel bande konyo surtout église na biso ya CNV na souhaiter bino ba meilleur vie ba artiste nyoso balinga ngonga pe na linga bango neti ba dogo oyo baloba mingi wana ba moseka ba mametwali ba top wato kengume leandaya ba fi mon neti ba Maria ba petite mo ba Maria o ba bimi sika ba osa musa malamu ba nani ba o mkuso na mtuko deja na en tout cas na boseni ba petite nganya so ba legaze bele ba joie be na bosani te ba petite ba osi ba opesa lengi na mikili ba luna ba mbota to place bazali ba bi mobutu place ozali ba mbota trop na souhaiter pe ba meilleur vœu ba bonne chance na ba oyo ba postuler année oyo o ba postuler na électorat oyo net ani ou ba biasi biasi maman Annie Pierrette o ba ACP Sarabiso en tout cas a postulé na district d'Absamo Amba numéro 271 ba bonne chance na bango. Maman Kaluga a postulé na Mo Amba bonne chance na ye. Yazati na provincial na Kisenso en tout cas to voter massivement le président Lombe 466 na Tchangu babi il faut représentativité ya ba artistes za la penza na parlement tout il faut ordre national des artistes et salama et ko salama kaka soki biso to voter ya biso ba kota kati ya parlement. En tout cas, na kati asuka sko mutu atelemi lokola benele Bellevue TV Bellevue Kandila patrona balobi moi si moko mutu etunaka 6600 fois 6600 fois danger. Donc une femme que j'ai découverte, une fille que j'apprécie beaucoup o na moni na musala o azana ngo nzamba pesa donc o azana ngo il y a écriture, il y a bah, histoire à kitoko, mise en scène à bien et tout. En tout cas, Nzamba Pambola ye maman au sali ya mingi année 2023. Biso moto bande ko ba maman voyager paiement mais to bi ko paiement te so pe mi biso to lia ndeniza na biso. Merci beaucoup. Azana biso. Papa t'a dit na pesi ope ba meilleur venayo sel musama kasi musama la o e monani na monyo comme na ba neveu na ba nièce belé pour na monaka noko tadi donc noko azaka muto asangisa libota yo mo baba noko atazane lokote azaka important na matanga na makambo donc no tadi donc yé onde bozo mona ye aza très important parce que azana ba neveu na ba nièce belé oyo azoko sunga bango po makambo na bango ekende mala en tout cas obayoki kombote ezaka émission ote tokozwa sous place mususu tokobwaka pe bino pe mais boyeba ke fin de l'année yango yo mama Domitili Makenza na koko bosa na te Domitili Makenza mama super so ba super etondi na mondo eza yo oya koboya bitali ye mama super Domitili Makenza babi na fin de l'année oyo toza isu na posa ya ba super wax hollandais mama Adeta mama Adidi Saku na PCP Mbote ye moko mama Nathalie Fikipo fin de l'année yango to yebi ke yo transfert kutu bo pete po olinga biso pe to linga kayo ba mama o ba 8 lelo
na bosani bino te no tadi mtebisinga nakata bino na kozwa bino na tour asima na bino mingi na bito bino pe olinga. Merci. Ouais, bonjour Tadi. Vous allez bien? Ouais, je veux bien. Mon âge bonne mine. Donc c'est que tout va bien. Tout va bien. Voilà, à mon tournage. Oui, à mon tournage, je viens de quelque part et puis je viens terminer quelques... Moi, Linga la Zarabie était. Quelque part, deux tableaux. Voilà, Papa Serge, toujours à pied levé, comprenez qu'il y a une ambiance à tournage, ils ont déjà. Ils ont déjà. Ils ont déjà. Ils ont déjà. Ils ont Papa Serge. Voilà. Papa Serge, aujourd'hui, Bellevue dit productrice, Bellevue dit actrice, Bellevue dit aussi en même temps. Qu'est-ce que vous gardez comme un souvenir pour na Oetali Mosala et Bellevue Oyo Bino Bosali yango depuis Kala? Et Bellevue est assidue à son travail. Ok. Elle est très assidue, je vous dis sincèrement, sans la flatter. Okay. Sans la flatter. Et Bellevue dirige, Bellevue réalise, Bellevue écrit. Ok. Donc, c'est que je peux garder comme souvenir, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tout citer à la télé, sinon, il y a la communauté. Mais c'est que les gens doivent retenir que Bellevue, elle dirige en même moment, elle réalise, elle écrit. en même moment, elle écrit. Voilà, lorsque vous voyez Bellevue, pensez-vous que demain, si Bellevue se disait, ben, écoutez, je veux maintenant laisser les théâtres congolais, je veux abandonner les théâtres pour me concentrer à autre chose. La communauté congolaise, la culture congolaise, bah, la fière na Bellevue n'est l'okonine. Lorsque vous regardez tout ce que fait Bellevue. Vous savez, bon, aucun homme n'est indispensable. Et il y a toujours des gens où peut-être copier le colonnaïe. Mais la fierté du théâtre congolaise fait son écriture. Ok. Ces pièces éducatives, hein, ces films éducatifs, ces pièces éducatives, il y a une mémoire il y a battu. Ok. Mais sinon, si elle décide aujourd'hui de laisser le théâtre congolais, et comprenons qu'elle va laisser un vide. Ok. Un vide, peut-être, et oui, peut-être qu'on a momentané, et qu'il peut qu'on a un vide entier. Ok. Hein, mais ici, batu mususu babotama bazali bonza ya nzambe baotikaka kozala mibale te babotama bongo azali bonza ya nzambe bakoki kozala mibale te mais du moins lokola na nzela na nzambe aucune personne n'est indispensable nzambe ayebi ndenge aremplaçaka batu na batu soit un peu ça. Mais l'évolution nano ya tournage j'en suis sûr lelo ezali jour asuka. Oui. Et leki nano ndenge nini? Oh très bien. Ok. Très bien, j'ai été un papa arrogant. J'ai été un papa arrogant, un papa vantard, parce que je suis Louba. Je ne veux pas que ma fille, je ne veux pas que ma fille se marie avec le Bakongo dans cette famille. C'est un voyou, hein? Et les parents, ce sont c'est un voyou. Ce sont les parents de mon gendre, donc, de mon faible gendre. Parce qu'ils n'ont rien. Ce sont des Bakongo qui m'ont dit. Oui, oui, il y a une chose. Mais bon. C'est une chose? Oui, oui. Même une chose. Chose. Tada, bantu, nous on a besoin de bino bakongo bika mambo yini zelanga yebisayo tukuzwaka mutuna bino oyo si yakoma ba mabonga ya buvandela ibanda kusuba bozala sona mbo leba luba bokima mboka na bino mwena no bangwawe ezate bokima mboka na yo za president ba wewe wache yo za president ba wewe wache non attendez na wewe.
Bonjour, Nana. Papa Gère. Papa, bonne santé. Oui, ça va, santé, ça va bien. Boulot, pèse ok bien. Oui, pèse ok bien. Voilà, nous sommes là pourquoi? Ici, là, maintenant? Oui. On est là pour bosser. Pour bosser? Ouais. Dans le compte de quelle société comme ça? Bellart TV. Bellart Production, tu allais dire. Production. Ok, Bellevue Télévision. TV. Ok, voilà. Papa JR. Hein? Voilà, Papa JR, vous allez parmi papa Oyo, sali fierté, bon ça là Oyo. Donc, ban belé, balandi bino na sima. Aujourd'hui, vous allez continuer à faire ça. S'il faut avoir moi l'Iloba par rapport à ce que fait votre sœur Bellevue Kondi et qu'on a là à niveau ni. Premièrement, ils ont un niveau bois qu'il a fleur. C'est pas donné à tout le monde et surtout pour une femme. Tu sais, tous en culture la nous les Africains et précisément le Bantou. Tout le monde a moi aussi ayaka sima. Il faut mais au moment où moi c'est abîmé, et pourquoi avoir des doutes? Oui, c'est un être humain. Elle a le droit de faire ce que nous pouvons faire aussi nous les hommes. Okay. Alors, pour dire que na niveau il y a combien na ndega tché bo solo pe bo sérieux na musala na yi. Moi et ton père, on voit que les gars fleurs, il est béni et n'a pas. Vraiment, je dirais un grand merci à elle, puisque tout ce que Bisso a Mikolo nous a eu comme conseil, comment on tombe la cinéma na Bisso, pour comment qui au chité, mais les lots de zone sur le toile. Donc, un grand merci à elle. Est-ce que Bellevue a cause à la modèle pour la jeunesse au Ezo Nassima? Bien sûr que oui. Si aujourd'hui nous suivons même ce que le chef de l'État dit, Félix Antoine Tshilombo, c'est qu'il dit, alors il faut tout favoriser Banamboka. Voilà. Bellevue à mon Amboka. 100% de père et de mère. Alors il y a une photo de tombe là, et qu'elle est toujours l'école. Et à chaque fois qu'elle va faire appel à moi, quelle que soit le difficulté de classe dans vos âmes, je ferai de mon mieux pour venir. Pourquoi? Pour contribuer les locaux qui sont au salon ou à Merci Papa Gère. Je veux revenir 2 petites secondes. Tonton Veni, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Toujours présent. Hein? Ah oui, hein? On est là. Voilà, tonton Vini, nous avons une question. En tout cas, je voulais assez que cette question, un comédien ou collègue Moko et Maman Bellevue à répondre. Okay. En quoi aujourd'hui la société congolaise Bakoki cause à la fière na Bellevue Télévision, bien qu'elle tourne, bien qu'elle a réalisé des films tous les jours et chaque mois elle a des productions. Bakoki à la fière na Bellevue Nani. En société congolaise, tu as dit, ok, bakoki à la fière na Maman Bellevue. Déjà, de l'eau à l'Iposo, c'est parce que Maman Bellevue Azoko Sala est fort moko. Il y a un moment donné, ma maman est belle, ma papa est belle à théâtre na biso ba limwaki na média. Ba limwaki na ba production. OK? Ba limwaki penza. Et vous comprenez? Maintenant, c'est à partir de Bellart Production de Madame Bellevue TV. Aluki ba ancien wana o ba kendaki ba limwaki ba bungaki. Azongisi bango sur le marché. Azongisi bango sur le média. OK? Azongisi bango sur le média. Et là, il bosse déjà. OK? Auto qui pour la fière par rapport à Yelo Koran.
Denis, mon frère, s'il faut le bazon ici dans les médias, la cassette na CDT internet na YouTube comprendre donc maman na batu babosa na ki bango batu ba papa wana batu babosa na ki bango et puis bango moko pe ba maman na ba papa wana bazaki na posa wana ya kozonga na milieu ya ko travailler banda ko mona te ba osala ngo na mécanisme nini et c'est Bellevue Bellar Production de madame Bellevue aluki papa na ba maman na azongisi bango na média na internet libanda bamoni bango lisusu basepeli lisusu na jeune et en dehors de ça moi je l'ai toujours dit s'il faut aujourd'hui il faut tout tanga la chaîne ezokosala ko continuer ko faire exister théâtre cinéma congolais. Ok, Bellar Production. Bonjour. Bonjour Papa Kofi. J'espère que ça va. Hein? Oui, ça va très bien. Vous. Je suis en à ton âge, ça va et Dieu nous protège. Dieu vous protège. Oui. Combien de temps déjà au Papa Kofi Azo est vrai dans Moussala Théâtre? J'ai terminé en 77, mais avec Chitengensa, c'était vers les années 79, 78, 79. En fait, c'est depuis 80 1980 que je suis en train d'œuvrer dans le monde du cinéma. Parce que le cinéma et le théâtre, c'est deux choses différentes. Très bien. Ouais. Ok. Donc, voilà. Vous avez tellement l'expérience, contrairement à Bandekou et Bélé. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le théâtre congolais, est-ce qu'il y a l'évolution, il y a l'amélioration, il y a l'avancement ou bien Tozaka à place wana? À un moment donné, le théâtre, le cinéma congolais avait vraiment progressé. Et puis, faute de moyens, parce que les autres, le cinéma, c'est un monde qui demande de l'argent. Très bien. Certains pays africains ont copié le Congo et ils ont beaucoup plus progressé par rapport à nous. Mais maintenant, de plus en plus, le cinéma congolais essaye de faire un pas vers l'avant. Oh, mais c'est difficile. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? C'est toujours le problème de finance. Ok. Le problème de finance. Mais j'espère que ça va aller. Auparavant, il y avait des producteurs hier. Aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Gloire à Dieu, il y a au moins Bellevue qui est là. S'il faut définir Bellevue actuellement, au quoi définir Yende? Nous avons posé une question. Hein. C'est-à-dire, auparavant, il y avait des producteurs. Oui, effectivement, on a connu des producteurs. Quand on a fait, par exemple, Kilimanjaro, Super Kilima, etc., il y avait des gens qui n'étaient pas ici, malheureusement, qui venaient de l'Occident et qui mettaient le moyen. Et on faisait un travail de titan. Mais à un moment donné, avec l'apologie de la technologie, on a connu des difficultés. Mais maintenant, des gens tels que Bellevue, avec le peu de moyens qu'elle a, mais qu'elle arrive à nous payer conséquemment, qu'elle arrive à tourner de façon continuelle, je l'encourage. Je la félicite. Je l'encourage parce que il n'est pas donné à tout le monde de faire le sacrifice qu'elle est en train de faire pour que le comédien ne se sente pas abandonné. Parce que si nous devons dire les choses en face, si nous devons voir les choses en face, en fait, notre gouvernement, quand nous prenons le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est le gouvernement qui... J'ai eu cette petite chance d'aller à Lagos, par exemple. Il y a toute une cité, comme la cité Salongo. Mais c'est une cité qui appartient au ministère de la Culture. Si vous voulez réaliser un film, vous faites des demandes, etc. On vous accorde tout. Mais ici, chez nous, rien n'est fait. Donc... le cinéma, le théâtre est abandonné entre les mains des individus. Je pèse bien mes mots, des individus. Et comprenez, c'est difficile. Mais
ceux qui arrivent à le faire, nous devons les encourager. Pouvons-nous croire qu'avec Bellard Productions, demain, on aura l'industrie cinématographique au Congo? C'est mon souhait le plus ardent. Qu'un jour, avec le cinéma congolais, avec le producteur, ceux qui produisent maintenant le cinéma congolais, qu'on arrive à avoir toute une société de cinéma. Toute une société de cinéma. Quand vous allez aux États-Unis, Hollywood, quand vous allez un peu partout, il y a de grandes sociétés. Mais un jour, nous espérons, Dieu aidant, avec Bellevue, avec Bellard, on arrivera aussi à avoir des comédiens réputés sur le plan mondial. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nakani, vous avez compris, hein, vous avez suivi Maloba Oba Mamo Balobi, Naba intervention Nabango. Mais j'aimerais répondre à une question Oyo Eza posée. O Bandeko Ebele, Basaleli Angope, ba émission. Pour moi personnellement, je n'ai pas besoin de Kokota na Jewana. Parce qu'après un temps, nous avons constaté que Bandeko Ebele bazo vivre na moto yanzoto na biso. Bandeko Ebele bazo luka biso tout comme un langage moko na bango. Bandeko Ebele bazo luka biso tout se mesurer na o bango balingi biso photo zala. Bandeko Ebele bazo ko luka ko créer et espace oyo biso nyonso tozala ndenge moko. Tozala lolenge moko, tosala lolenge moko. Eza na bandeko misusu pe ba vie déjà essayer beba. Ils ont besoin à ce que biso tout totambola ndenge bango balingi. Biso tout ofanda ndenge balingi. Alors nous devons faire toujours la différence et surtout lorsque vous êtes mieux entouré, lorsque vous êtes mieux entouré, en tout cas on doit faire la différence lorsque eza na ba mama madesu baza pembeni, ba mère double baza pembeni. En tout cas, nous devons toujours garder bande na biso, ligne na biso pour ne pas tomber na berère oyo biso moko tozo ko pekisa, biso moko tozo ko loba. Nous devons défendre les valeurs, mais si on se retrouve dans si on se retrouve na kati ya ba anti-valeur, biso nyonso to komi ba anti-valeur, alors ekozala quelque chose de bien. Cette question ezali pona o etali arrivé, il y a Viviane na Bellard Production. Non. Il faut arrêter de confondre les choses, mes frères et sœurs. Nakati, il y a tournage Oyonde Leki. Bactère baza combien? Bactrice baza combien? Papa Nabiso Tirbo baza. Papa Nabiso Alain baza. Papa Nabiso Serge baza. Papa Nabiso Gingombe baza wana. Papa Nabiso Gesho baza wana. Maman Nabiso Milo baza. Maman Nabiso on a autotia vidéo na ye awa de la paix baza. Maman Top baza. Maman Étoile baza. Maman Maria baza. Maman Marina baza. Maman Leanda ya baza. Maman baza. Maman ebele na kati ya makambo. Nakati ya ba tournage ndenge ezo koleka. Ils font leur travail. Ezali lokola nini donc aujourd'hui. Binonde bozo ko rendre les choses difficiles. Or makambo eza très facile. Binonde bozo ko rendre les choses compliquées. Or les choses ezali vraiment très facile. Eza compliqué, c'est très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Aujourd'hui, ba maman nyonso baza wana na ba papa wana bazali ba indépendant. Bazali ba indépendant. Preuve bomonaka Gesho a ke tourner et pas ya Hans. Hans a ke tourner et pas ya Bobo. Bobo a ke tourner et pas Sarah Masiala. Sarah Masiala a ke tourner et pas ya Dinana la douce. Ursule Pechanga a ke tourner et pas Bellevue. Ogomona Bellevue a ke tourner par Rosine Mochopi. C'est ça. C'est ça. Bazali ba indépendant ba maman na ba papa oyo. Acteur na actrice ya mutu keno o azali, il faut jouer kaka et pas nanga azalakate. Viviane qui est venue faire son travail. Viviane qui est venue pour accomplir
exigence professionnelle na ye ako mérité insulte. Pourquoi? Ngaïnde naza awa, je ne ferai pas une émission pour Viviane, non. Nako glisser yango par rapport à ce que je fais, par rapport à émission nanga le code de bonne conduite, et surtout eleki na Bellard Production ou bien na Bellevue Télévision. En tout cas nakoya pour na pesa éclaircissement. Mais je ne viendrai pas pour na fanda wana kati na makambo wana, parce que nous avons compris que et que zongi nde mutu et ezoko sala ke bato ba continuer ko vivre, ba continuer toujours ko manquer bato ba respect inutilement, bonnement, à l'occasion de rien. Viviane qui a reçu son invitation pour venir travailler, elle est venue travailler et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Yé moko a lobby bien. Place nyoso bako benganga pour na tournage na ko kende na ko tourner. Elengi ya musala na biso ezalaka air bazo benga yo ozo tourner, c'est tout. C'est tout. Arrêtons ya koluka ko comme ça batu ba privé. Que muto lokola a tourné na Bellard Production a komi ka mutu ya Bellard Production, non. Muto lokola a tourné et pas ya Dinana la douce a komi mutu ya DD Télévision, non. Muto lokola a tourné et pas Mama Top a komi kaka mutu ya Mama Top, non. Yango tozo boma théâtre, yango tozo limité misala ya ba papa o na ba mama o. Ils sont libres. Kwenyo so ba kopesa ye invitation à kende. Kwenyo so ba kobenga ye à kende pour aller exercer son métier, son travail. Parce que aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes font, ce que beaucoup de personnes pratiquent, ils allaient une façon, il y a qu'à décourager bandeko na bango. Ils allaient une façon, il y a qu'à limiter misala ya bandeko oyo. Parce que mutema, ezaka mutema. Aucune personne au monde aujourd'hui a qu'à supporter les lots, ba fingiye, ba lobelie mabe, ba toucher la personnalité nae, lobby kuna, non. Bazo ko finga juste pour une seule personne. Le cœur est qui peut changer et qui peut la peine d'engue moussous. Mais nous devons arrêter, mes frères et sœurs. Bozo sala musala na bino, oui. Musala na bino bopona ezali o penga na pona musala ya lisangu. De se placer devant le caméra, de faire des analyses, de soutenir les artistes, d'accompagner les artistes. Mais Tosukawana au lieu ya kokende au-delà pour commencer même de chercher à orienter ce que doivent faire les artistes. Vous prenez quel plaisir en insultant, vous prenez quel courage il y a qu'à descendre bat. Bozo ko sili sabango makasi, bozo ko sili sabango valeur pendant que Tozan a besoin na bango. Pendant que Tozan a besoin na bango. Cette dame au nom de Viviane, je l'ai jamais vue. Misika oyo alobiete nakotika la ko jouer na place XT ceux qui ba benginga. Non. Mais au moins biso to mona ba mama na biso lokola ba mama top ba lobango ba président Gesho ba pesa ba condition na bango na ko jouter ba président Bobo pe ba pesa ba condition na bango kenga avant de jouer na place X, il faut qu'on respecte principe oyo, il faut qu'on respecte nzela oyo avant na tambola nzela moko na bino. Nyon sona eza par rapport à nini, nyon sona ezali par rapport ya comportement ya ba communicateur moko boye. Nzela moko boye batumo boye ba embrassa ba pona pour faire les choses. Courage nini yo kozala nango papa nanga maman nanga. Aujourd'hui tu viens, on t'invite, tu tournes ndenge Viviane ye a tourner wana. Lobby azongi amona ba communicateur ya Bellevue Kondi. Babandi ko finga ye, babandi ko exposer vie privée na ye, babandi ko toucher na personnalité à famille na ye, ba simbi nyonso ya ye ba bwaki yango na balabala. Courage nini lobby akoya na yango. Kaka po Bellevue a foutu bien. Kaka po ba kosili sa passe na ye, non. Elle a aussi droit. Il y a ko protéger réputation na ye, il y a ko sauver honneur na ye lokola un artiste. Lokola une comédienne, lokola une vedette, lokola une star, lokola étoile. Ezali ba comportement ya mabe oyo ba panzi sango mususu ba mboite ba pawana pour détruire les comédiens. Elle est libre en tout cas, elle est libre. Le lope mutu mususu akobenga ye a okende a retourner, oui. Le choix et pour ba porter ngo kaka et pas na yete ba maman bazé belé.
bolukaka place moi eloko mo boza po bokota. Mais en tout cas Dieu est grand. Ba paramètre nyonso tokangi. Mère double, est-ce que mayebi ma pona sur la bilamba? Très bien. Ba paramètre nyonso esi to bloqué. Madusu nyonso ya buzo ba esi to kangi. Bazo luka place mususu nini fo ba kota. Non, toko limiter batu ote, toko limiter bangote. Toko limiter musala na bangote. Toko tia point na musala na bangote parce que za musala na bango bino bosa musala na bino ya information. Bien que bokoma ko déformer batu, bien que bokoma ko luka ko tia ba haine, ko tia ba limite, ba division, ba séparation entre les frères et sœurs. Mais biso toko continuer ko limiter bango ti wap. Faut bazala libre, bazala la musala na bango. Bazala libre, oui. Soutenir une personne est synonyme te que batu nyonso il faut kaka basala obino bolingi, non. Bako benga bango, bako tourner. Maman, allez tourner place au bako benga bino, place au boko zala libre. Ba insulte na bango eko kangama bino na nzoto te, ba insulte na bango eko changer profession na bino te, le contraire bazo kota ba problème na ba famille na bango. Mesdames et messieurs, le tournage est bandaki bien et silipe bien et sengo. Nzambe azwa lokumu na ba mama nyonso ba balandaki biso na ba papa nyonso balandaki biso lobi ko lekalelo. Comprenez que je suis obligé d'arrêter là où je travaille. Simananga, les activités sont tellement ébélées. Ba utu ko la biso musique. Ya makasi en plus. Donc moi na continuer émission ezalité. Makambi ya kolobana bino ezali ébélé, mais tande et salinga défaut na place où je me retrouve. Ce que Jésus-Christ a été au coup en bino mbalasima. Lobi ko lekalelo. Merci beaucoup.